donc zela tala bon à propos maman moi sinanga et concerné oti donc yo yaki na ndako nanga concerné nga po yebi papa non Malembe s'il vous plaît Malembe oui yo ko gagner nanga après gagner nanga moi sinanga tout à fait ah moi sinanga aza moi sinanga yo te ko yebi ete arrête toi ni bo caméra to pas ni bo so ba boy na ko tu la sanga talinga ite o yebi ete oyebi ete eh ba ete na problème mon frère vino est en danger parce que vino est en danger soit tu bimana ye o découvrir obimana ye to ba bongo pasteur oui na boyo na ko cacher makambo jusqu'à la fin te master o va na mutu akufa o va na mutu akufa muna fiona a moi so na so dans 3 mois so kenga to sa kopa pétrole ko simba bisimba simbati na komo komba test ne sta student nga mwasi na sana na ndaku na fana na papa est-ce ko akufa ko fana ndaku moko on a évité tout d'ailleurs Jésus Christ pardon pardon yo o komi kwa temona biso kwa meminga ya Jerry ameminga ya Jerry komo na ngai zoba te mutali bongo akenda direct na fulu nga zo tana ngai yo so na yo master pourquoi d'abord bongo misa mwasi na yo tala mwasi na kalanga nelongi na lobi mwasi na yo yebi ba jenu bien oyi ba parana banda bu mwana na oyi ba parana Malembe tanga ko papa na to mama na ye ngana déteste ko fone bongo biba to tika ba blague comme mon frère o mona mutakufa na lo ba na yo na lo sa ba blague na yo Jerry mwasi na to kunda yo wana dans 3 mois awa. Est-ce que on a la temps il y a encore commencé dans Nzambe na makambo buzoba. Imagine ça. Ce qui pour na propos ba parents la place à soulever à cause en a raison. Mais pour na mambo akufa non père. Mon frère. Akufa. Mutakufa fa nene ndakuti. Yo Sensa ebengo. Moi si nanga. Kende na matadi tuna. Sensa ebengo sana ndokoso moi si. Ya jonathan ngoi. Okomo ko ganga liboso na ngani na plein ba caméra za awa ko ndeso ngo okita ngai na ba dimension mo boyebi ngai. Bon, je crois ayebi ngai bien père. Pardon s'il vous plaît. Moi tiki nota ya ko sur une de ko mbale awa parce que moi sozo vivre na yona c'est une vie moko déjà ça kufa tout le babongo. Oh père. Oui. S'il te plaît pardon vraiment. Banana bota na ba vie nanga. Si de loi na ba poto kufela to mona bango ti. Donc moi si on va olinga kaka afa na ndaku nanga yene ka mtakufa. Non Jerry to le babongo. Est-ce que ngala so dater beto mabuso ba? Mais au niveau o lo bela ngai ngoi na ko batana nga. Na bete maso buso ba na yo. Oko imagine ngo Jerry. Oza envoûté. Oza envoûté. O be nga envoûté ko mutino esa. Allez comprendre mon frère. Non. Ali boma ko be nga envoûté. S'il vous plaît papa. Jerry. S'il vous plaît. Toi tu mec qui n'a même giflé mbata. Oui. Non papa. Papa comment abouité? Père. Non comment abouité non. Non faire comprendre moi comprendre dans la vie surtout la solution faut pas comme babiloko wana ko papa tu quand même expliquer pour vivre des émotions. Azana émotion de moi ko expliquer. Nga giflé nga mbata. Nga s'il vous plaît papa. Ya no makambo le kanango. Yoka. Ozokanga? Ndeko afandi awa. Tumona tiki biloko kolia. Aye awa parce que zolekela ye. Biloko zolekela zanini. Moi so za na kata ndako. Auto vivre na ye na matadi. Akundi après 3 mois, ndi aye awa na Kinshasa. Na bia beta pe tout répondre na yo akuti na kata ndako. Même nom, même prénom. Ndezolekela ye. Et puis c'est la même personne. Yé. Tala. Ah, batu bako kanga baza. Bako meko kana biza. Mais lo biteke. Kangela nga komba parana na ekasi. Lokola batu kokanaka. Yo on a foyer nga on moko tani. Yo moko tani na foyer. Lati ko vi bona. So nga na lobi kana pe mais on a loba na wa fi. Ya mwasi on azala na ye. Aya awa yo ko loba ngoko. Na lobi hein. Lati ko vi bona fantôme. Mais dis-moi. Que non, ngoi, tika na voilà fantôme. Il a fait na yo, na kwa tika mais non protéger parce que on a frère na ngai. Oui, bisika na uti na yo. Sila nani. Toki na ngobienti. Jesus. Toki na ngobienti. S'il te plaît pardon père. Comment ta place na? Non comment? Asa mwasi on azala na ye. Na la na ye. Asa nga mabete. So bazaki mutakufa mabomi ngai. Asa mutakufa. Na bibo, s'il vous plaît papa nani? C'est ta femme. Oui, bi famille na ye. La famille non to kutenti. Mais toi na ba proposition. Mais comment c'est possible ozuka mutuka uchana katanda kusema famille na ata yo mo papa ezaka wapi? Ata yo moto za quand même bato la condamné oté. Na mona mokila lelo e comment na ngwa? Non. Comment na ngwa? Faut ba mona bato bimeli wapi? Parce que même ata l'état et ko kanga yo c'est le de faut kufina katanda. Yo pour souhaiter liso moi ça ko fana katanda ko na ngwa. Non, souhaiter parce que comment tu peux vivre avec une personne yo ba parent été? Ça se fait vous ça ba mambo nisine za la to bongama e bongo to ngato to tala ba parent vika lobi ka ba contre te zaye asa ba mambo belé. Ba ko mebela katanda kuna yo continue moi c'est na katanda kuna yo. Oui. Na ko kata binoté. Frère nanga premièrement asa envoûté. Et là on a boye né. Deuxième des choses. Fallait kana ba délivrance. Parce que au vivre na mutu oyo aza ebembe akufa. Nga mutu na kundi ye. Master na lo bakia na ndako nanga na kotsa fantôme. On va na fantôme. Na fanda na fantôme. Pourquoi pas bandeko nanga bana na mwana nanga uteki opé dernièrement avant la ex nanga na zala ye. Bwani tayela ngai. Ayela ngate na ndako. Ozana ex mo kufa? Oui, akufa na mi poser ce question. Mi poser ma question. Pourquoi a choisi ka yo? Na boyete na yebisa yo toutefois toi merci beaucoup. Tala. Toi Mikolo. Père, to pesa na ba respect. Master nanga za envoûté.
D'accord, pas de problème. Merci beaucoup. Vous en foutez. Ok, pardon, merci beaucoup. Je crois que tu le vois comme awa. Ouais, moi c'est nanga botaka, kufaka, moi n'a pas kufanga. Ex nanga. Ex na. Au balaraï. Abala été. Et c'était comment? Bon, on a tout ça, non, moi, j'aime bien, on a boulot, on a linga sika. Dans ça, on a ma kokiti. Puis que, na linga kaye, mais ayo zo ma zemi, na sala wana wangana. Sala wana wangana na foksa kaye, halungu lango. Puis, akufaka. Akufaka, ok. Donc voilà l'histoire na yo ali passer. Ouais, on a fallu qu'il wana. Ayebi bien. Parce que yo tango no vivre na moi emotion na matadi. Tango akufi. Mon père. Pourquoi ma maman t'a dit raison. C'est la non non. Yo ko yo betele ki solo ya moi emotion na kufa liboso. Oui, yo tango yo ko kufeli point te yo ata photo ko tina te pas na. To sala ki na ba contact na ye. Tout n'est pas pour kuta na ye. Na su numéro ne passe na kin. Ayebi même pas que na ça. Ayebi ça na OK. Le père a bien on a soki be preuve ça ou la kisinga te mutu o lo bakufa ye o soit na père de téléphone na yaki na ko soye. Oui, OK d'accord non kokete. Tout ça derrière bateau tout. Non non. Non, c'est là qu'on se dérange té. D'accord, pas de problème. Merci beaucoup. OK, d'accord. Il y a beaucoup de choses rapidement, beaucoup de choses. Bote maman. Bote papa. Chérie. Ni kambuni. Oh. Ni nango lisusu. Oh, bon ça balinde. Oh, mobali na ngai. To yene nzela maka tiki nga libanda na yeba te na komi papa pardon. Na komi bako molesa nga ba micro ba caméra eza nini? Madame Libisa, pardon. Madame s'il vous plaît. Non vanda yebi sana na kamera eza nini? Fona yeba likambo. Non, s'il vous plaît madame Fanda. Ne ba moye kishasa bo vandi bote misa mtuna moyo iloko a problème. Non, pardon maman. Pardon. OK. Maman. Oui papa. Yone madame soki Cynthia. Moi c'est nanga ye. Cynthia nani? Bingo. Donc moi directement telemi boye ya déjà ko tsa loba. Ya oli kambango baloba likambo baloba mais c'est kamni. S'il vous plaît papa. Maman. Papa. Ndeko afani wana na kuna webie? Na ebete. Webie te. Na ebete. Otika po mwana vina ote. Na mona epete. Tu attends. Mais Cynthia. Oui. To za batu. Tu vas venir na batu. To kunda yo déjà. Ah, mon frère. Ngana kunda yo. Oyo luka nini na ndaku ya master na ngai. Non. Jerry, soko ça fouter, s'il vous plaît. S'il vous plaît papa. S'il vous plaît, au lobby d'ailleurs coquine. Ça va. Cynthia. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Maman Cynthia. Papa. Mais ma camonde quoi sur le bord. C'est pas possible. N'est pas bon le bâti. Na ebi ete na mona ete na ebi pe mamba. C'est yo kufa. Yo kufa. Non, s'il vous plaît papa. Papa, yo on mona ko la tsaka yo ne mobile. Fanda. Oh, boete papa Fanda. Voilà, éliminer moi c'est. Fanda pardon. Papa Fanda, s'il vous plaît. Botika kama unatete kama nakini. Mtu nisema kufa kundi yo. Kende kutima wewe basalaka. Oli wali mama sana ngai. Unatete kama nakini s'il vous plaît. Maman Cynthia. Papa. Je vois discussion, uzoka discussion. Na yoka. Pona le beloni. Na mamba olo bilate. Oyebi yango. Okufa. Na mamba olo bilate. C'est vrai. Na yebi yango te. Oui. Cynthia. Oui. Abi nous sont payés 3 fois. Yebi sana ni ongana oyoka. Donc ongana oyoka bana matoyi nanga. On a vivre na misu nanga ezana ni. Na yeba mamba olo bilate. Est-ce que ti oyebi singa to ya. To ye. Tina kota ba bengi nga. Elo boza ko yebi sanga yango. Président, c'est na kokata débat o. Makambo boye sanga. Na kokata débat o. Na kokata débat o. Bokata no débat. Na kokata débat o. Cynthia. Obeli 3 jours. Yo obeli 3 jours na boko nanga. Okufi dimanche, vendredi, samedi, dimanche. Yo kufa. To kundi yo. Oyebi bien. Ndeko zawana et puis pour na kata sko débat. To kota Facebook, to ta la publication. O do publier pour na yo. Et bo ba yebi so batu nyos to bazaka ndenge moko. Cynthia ebengo yote ba parents na yo dola sa ba parents na. Na mo kutete makambo lo bilati na personne te bo mo teke bo tanga mtu pass. Non, c'est là. Bon mo na wote. Maman Cynthia. Ngana papa. Mission na yo. Yo sali pour na frère. Mission ni. Parce que quand nous zo baboué, nous senti ma présence et ma paix. Merci pasteur. Mission na yo pas na yo sani. Na la mission monta? C'est vrai. Na la mission monta? Ya solo. C'est toi Loki. Do mo na apparaître comme dans Zandoki. Do mo na kata ba Doki. Tu sais non. Oyo kama kama passe. Comment ça comme tout passe? S'il vous plaît, papa. Papa, pourquoi balima envoûter bino pour la plateau boy ba envoûter bino pourquoi?
Maman Sainte. Papa. S'il vous plaît. Mission na yo. Pour effectivement que yo. Vivre na yi. Bakuna on a beaucoup. Effectivement, on a beaucoup. Na matadi. Bato ba beaucoup, beaucoup. Effectivement. Soki oboyi. C'est que ngai biso so misa to kende. Je crois au tchela ke atchaka ba photo non. Président, pour être clair, au master nanga a ko échappé te. So vandi na ye. Ah neni on na mupende na ye. Et ya noir. Ala koko ya noir awa na ye. So que ça y était. So bika sa bongo te, c'est na se tromper. So que ça bongo te, c'est na se tromper. Asa na noir awa. Na mupende na ye likolo wana. Ezali moto ya moto. Na kosi. Pourquoi pas être on a au moins so. C'est quoi c'est fini. Fana ki. Non, non. Pourquoi on a géré la vie à maman? C'est là, papa. Maman Sainte. Et le ko ko ça na vie na biso. Pourquoi permettre nga? Je vais tika kasi mo sala. Maman Sainte. Papa. Mon on va lui saluer. Asengi lo mota, asangani. Yo ba parents bazab. Osa boy ba parents nga? Oui. Osa boy ba bango? Oui. Bo tu na e bisa bino. Moso ya wanga na zemi so azanda na pringa no lo ba parents nga. Olobi madame. Ba parents bazab. Wana poso ba parents nga posa na bango ni. Non, on a besoin de ba parents. Baza batu na ngai ifona ke na bango. Baza batu na ndeni. Baza batu na ngai ifona ke na bango. Ba batu na nga. Baza yanga. Maman. Pourquoi le kufa oye kozonga lisusu po na ba pini balo? Oyo bango basala yo yebi yango. Basala nini? Oyo bango basala. Baza yanga ifona kende na bango baza yanga yi. Ba ko kende nulle part parce que baza batu ya nzambe ba batu. Kotangela nga kombo wana te baza yanga. Baza yanga yi. Baza yanga yi. Na ko kende na bango baza yanga yi. Na bango. Na ko kende na bango. Ko kende na bango te au nom de Jésus. Mutu moko to kena yi. Yesu akufema bana ekulusu. Osala eloko osala eloko moko te na vie na bango bano so mibale. Ni oyo zana kata ndako na ye. Nani opoza kata ndako na ye. Okena mutu moko te. Na ko kende na bango. Na kende na bango. Ezala relation entre les morts et les vivants. So kufa pour du bon. Relation mo zana bango te. Okena sema c'est eloko te. On m'appelle eloko moko pété. Na ko ke pa matin. Il faut na kende na bango. Na ko kende te sa bango, il faut na kende na bango kaka. Na kende te sa bango. Il faut na kende na bango. Ba yanga. Na kende na bango baza yanga yi. Baza